yo vie nalandi yo kobosana te bokila lokondo mokongo ayalika mokongo nalandi yo keba yebisa mwana na yo azala kaka église au milieu du village po mboka eza mboka poto ya mabe okozanga na mutu akoya koyamba yo le mwana kozala te keba vie guerre ezali te me kolinga kokotisa guerre te bokila lokondo vie keba tala mwana na yo azosaka basigne alingi bilobaloba te azokolakisa neti boye vie ezala na politiki poleki na yo fali nzela eza molai yakimaka buzoba me soko okoti na potopoto mpo maniki abandi yo oza papa akolakisa te ke boye vanda tala bango kaka boye tika mboka na bango esala makambo eningi esala me vie soko olingi bacommentaire ebele ve bawarrior bakokipe yo bakonzi mosusu epuis maire apale ya chef de l'état aza mpenza fali ipupa soko fani mwana ya Tshisekedi nde azali fere me mama mwasi ya ndako azalaka makasi nzela ya peti wana eza nzela bilili wera azalaka na fere tindika tshakala jibe pareil kota la monde na miziki malamu ya bajeune wana okokomprendre okomona peta keno yo fungoli mwana na yo na fere mpono ofungoli wera te mpono ofungoli jibe te baotya masasi ngana aleki no na tiako na erreur te keba image esalaka bien sala image ya mwana na yo na jet banini bien monsieur ekomaka ma miziki bilobaloba etali yo bapeti babengi ngai ya ebele na ntongo oyo ebele bana Paris baza bawarrior ebele fere aza na bato na Paris te aza na bato na Belgique te vie keba Congo fleuve bokendi kaka vie na likambo te vie olakisi mpenza face me oyebi te ke bokila lokondo ata jajo akokota na buzoba wana te me vie olakisi mpenza face alors biso ozalaka très fragile vie bokila lokondo eza eloko moko tala baluba ndenge bazali vie keba kosopa boye te po eza playback tikofali abeti kara obeta te okoyoka ndenge moto ekopela ndenge akobeta te soko tokotikala ngai na bubulu epa fali tokotikala soki tokokende ntina liwana tokotikala tata oyo azalaki na ye quartier latin apesi mokongo yo olingi opesa mokongo bato bapesi mokongo mwana natikala ye moko likambo te tokono kokufa biso oza bana ngali biso bana ekonda mputela baekonda bakokaka biso te makambo na biso nyonso esukaka na cheville epuis toza bato basiya ipupa bokokoka ye te likopa na bino nyonso wana ekosimba te boyemba bosala succès problème ya te melenga na kotia kipa na mutu nakokuta yuda nakomona rabbin bomona ndenge bokolala na ndenge moko bokompane te kindoki mpo ngana na kindoki vie yokosala boye te yokozwa no bilili problème te mwana no amemi obanda koloba biloba eyinda na nini eyalango playback eyinda na nini vie comment te bipopa le aleki na nini na martyr otali ye bien te mokili oyo mamende te mende eza na marché mal accompagné eza na marché elenge kokala na ye oleka wapi asala album esimba te mutu so azokufa botika ya kufa balandaka mutu oyo ta okufa epa na biso bajuif la dit il faut se séparer de mort bazalaka na mutu azokufa te bokono ta otelemisa ta ndoko na yo mopao bapeti baza ingrat kokota kutu pala pale na yo mpe abebisi
petit wala mona ka faire oyebi ete mais un jour oye ko bime pa na yo okokama bi naza ko soutenir petit onzo ka petit afo petit wana la fo mais na tiki yo oza na ye osepelaka na ye problème ate biso tika na ipupa bonoma ali eosa akita londo fali pupa akita londo bonoma ngana ye tokolia kaka ata mpate bobalo tokolia bobalo wana mwana ikonda totike bundingini mongo na ikonda wa moto moko libinzana ko to babengi biso bana mongo yozo kende kuna na bana Congo Fleuve bokende kaka Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba.